Topesi bino mbote boza ebele liboso etandoki mpona kolanda magazine chrétienne na bino ya Lingala tozali kofongola yango na bref oyo. Spécial semaine de Pâques bandaki bongo mokolo ya lobi mardi 4 avril na église de Mangembo Banda Lungwa et bongo batei bazami balé le révérend Espérance Mbakadi à église de Mangembo Banda Lungwa na révérend Béni Martin à église Cité Bethel Matadi et bongo milulu yango ezaka kakokoba kino mokolo ya vendredi 7 avril 2023 na ngonga ya 17h30 pe samedi na bangonga ya 5h juste et bongo clôture ekozala mokolo ya dimanche na ngonga ya 7h30 balobi kilt ezaka kase moko kasi biso nyonso tolata se bobele bilamba ya pembe. Révérend Espérance Mbakadi ya église ya Mangembo apesi biso thème pour na mois d'avril oyo pe alobi thème yango ezabongo louange adoration pe action de grâce kasi bandeko o bazala ki wana bango pe bazangaki malobati balobi na tina na thème yango bolanda na kati na église ya Mangembo bandeko basangana kana biso elongo bango pe bayambi thème o papa alobi pour na mois d'avril louange adoration pe action de grâce kasi toyo kanenga bandeko balobi na tina na yango e bongo tokokutana d'abord nzamba akelaka biso il faut sepela action de grâce c'est-à-dire qu'il faut tout mandama maton louange il faut kobina na oyo asali adoration il faut kokumisa ye parce que ya zanzambe soko to telemi boy to salela ye il faut to kumisa ye to santolaka ye to yembelaka ye nde mutu azosala nyonso ndenge tata toloba tokozwa nyonso kaka na nzela na ye. Napesi na merci epa na nzambe napesi merci pe na dadi oyo nzambe inspiraki ye mpo na teme wana na mois oyo ya avril eza mois de Pâques en tout cas ezali teme moko kitoko parce que na mois oyo tocélébraka l'œuvre de la croix oyo ekulusu esalaka mpo na biso yesu soki ayaka te soki akufaka te soki asekwaka te nde église eza na ntina moko te biso bameme oyo toya na ntina kaka mpo na yesu wana yango wana toza na esengo na teme wana donc moi oyo tozalaka na baaction de grâce na balouange na baadoration moto acélébraka so amoi malongo ekoti déjà toya na esengo makasi na teme ya mois oyo ya mois d'avril et action de grâce, louange na adoration. Et l'ingyo loba que comme il tombe et puis na landa na ba déclaration d'adi tong azoloba wana toi sémence. Toi sémence to botaka kaka ya malonga. Et puis sémence ekonami na ba maloba ba parenté mais ya créateur et ko raté te. Dans action de grâce na sémence kati na biso chouezate explosion kaka. D'accord. Yo tu ko landa biso longo na révérend Espérance Mbakadi na tina ya mois d'avril en tout ko loba louange adoration pe action de grâce. Ndeko to sengi na yo okota na vision pe likanisi oyo ya mois d'avril. Kumisa nzambe sanjola nzambe yo zwi kumisa yo pozwi te sanjola nzambe po yenda pesaka yenda salaka nyonso kati na biso po biso tozali elanga ya kitoko pe ya malunga wuta église ya Mangembo Nathalie Atatama po na compte ya magazine chrétien ya Lingala elongo na ndeko Francis Matondo. Bafetaka kaka 45 ans d'anniversaire ya couple Sébastien na Béatrice Nsala bolanda ndenge nini elekaki elongo na bana na bango. Ezalaki mokolo ya samedi 1er avril 2023 nde couple Sébastien na Béatrice Nsala bakokisaki 45 ans de mariage 1978-2023 kaka na cadre ya anniversaire nde feti esalemaki po na bango boyo kandenge balobi. Dieu nous a gardés, Dieu nous a soutenus malgré les difficultés. Il y a eu aussi plus de bonheur que de difficultés. Vous voyez les enfants aujourd'hui, s'ils peuvent nous réserver des surprises comme ça, c'est que nous nous sommes mis à pied d'œuvre pour eux. Ce jour nous réjouit et cette surprise, vraiment, on n'en revient pas. Je dirais aux jeunes gens d'abord de faire un choix judicieux. C'est très important de ne pas aller vite dans l'histoire du choix, bien connaître son partenaire ou sa partenaire. Et ensuite, vous savez que la vie elle-même est un combat. Et le mariage l'est encore plus.
kokisa 45 ans wana tobunda te abetanga ta mbata te nazonga mpe pa na biso teke nakangi bisaka nake pa na biso tose supportaka kaka toswana mpe liboso ya bana te tobundi liboso ya bana oyo bazomona biso ke abude nganga mpe nabude bana bazoremarke pacheli aza wana bokotuna ilo te so toza na problème na biso tokotraite yango na chambre. Bana na bango bazalaki wana bango mpe bazangaki maloba te. Ce qui est vrai, tout le temps où on a naza conscient, hein? Peut-être tant on a qui moi na muké, je sais pas, mais na état ya conscience boy en tant que adulte ou jeune adulte, na tikala au mona bango place baswani te. Na lobi te que baswana te, mais na lobi nga na tikala au mona bango place baswani violemment te na miso abatu. On a assisté à des incompréhensions entre Bango Mibale. On a vraiment que bateau Mibale, on dirait courant isolé cabienté. Mais que une dispute violente ou une altercation violente entre Bango Mibale, je n'ai jamais assisté à ça. Et c'est quelque chose qu'il faut non seulement féliciter, mais chercher à imiter. Le plus important, c'est que Biso Bana, il faut tout reproduire modèle parental. Et voilà. Ndeko libala ezalaka elengi soki bozali kotambola na bolingo pe boyokani lokola couple Sébastien na Béatrice Sala. Vive 45 ans de mariage. Pour la couverture, il y a des activités na bino agence Amour Plus et à disposition na bino ba service oyo. Bolanda ndenge balobi. Agence Amour Plus a tient à disposition la biso bas service lokola protocole sécurité service traiteur pe misusu pona kosunga pe ko assurer ba manifestation lokola conférence séminaire deuil mariage pe makambo ebele natina na yango responsable ya agence Amour Plus ye alobi boye. Agence Amour Plus ezali agence nini? Agence Amour Plus ezali agence moko o ezali ko sunga bino nyonso ba congolais nyonso na ba événement pe ba manifestation na bino nyonso. Soko za na événement moko za na manifestation lokola fête ko bongisa conférence, ezala uzana matanga, ezala uzana activité nini ezala politique, ezala ba activité na l'église. Benga biso ko exister te agence Amour to ko sa elo musala kitoko penza, malamu penza. Na mbongo ya mukie muselo musala kitoko makasi kokabulaka ba invitation toza na protocole VIP toza na sécurité to pesa ba formation toza na yambaka bato na ndenge moko penza o ezaba bisika mingi te toza na lolenge moko ko yambela bato epesa na bato esengo ezala bato ngo bazali ya catégorie nini donc bobenga biso ba na pona agence Amour ndenge na article ba boko sepela na ba misala nyoso to pesa ka batu to ko sela bino makambo ngo musala ngo ndenge sengeli pona bozo biso boko zo biso na numéro na 097 036 16 15 wana ndé numéro na biso ya WhatsApp to boko kipe ko benga biso na 081 20 69 293 Matondo Minki. Ndeko, pour la réussite, il y a des activités na yo, benga agence plus, et bongo bango bako sale la yo mosala kitoko. Yo moto oyo lingaka kotanga babuku oyo komami na basali na Nzambe, Bookshop Bercheba ezawana pona tina na bino. Bolanda. Na kotanga babuku nde tokozwa boyebi ebele. Bookshop Bercheba ati pona biso bana na Nzambe ba livre ya lolenge ebele pona boyebi na biso. Bolanda ndeko oyo. Na livre oyo natanga ngo epambolanga makasi. Titre nango ezali Ephraim, petit-fils de Potiphera, fils de Jacob. Moto akomi yango ezali motombo ame Espérance Mbakadi, papa na biso surintendant général de l'église ya Mangembo. Alors, na kotanga livre oyo eloko na comprendre ezali ndenge nini Jacob na suka bomoi na ye azoko adopter bana ya mwana na ye Joseph, Ephraim na Manassé. Alors, eloko ezoka musanga ezali soki olingo adopter bana ezalaka tango za na makasi ya kobokola bango olingo pesa bango chance ya kovivre. Mais eloko Jacob asali ezokamusa na suka bomoi na ye azokende na kokufa
quelques heures, si pas quelques jours, pratiquement quelques heures, à Bengi Joseph, à Elie Bananae, et wana bazana bakoko nae, à Zui Bango, lokola bana oye moko aboti. Ça veut dire à koti bango na libota nae, kotala malamu, Ephraim a commis na isika ya Ruben, moi na liboso, Manassé a commis na isika Simeon. Donc bato bakanisaka ke Jacob azaka na bana 12, azaka na bana 12, te akoma na bana 14. Pour Ephraim na Manassé bakoma ki pe bana nae. Et pesi bango kembo parce que shift et salemi position est changé. Donc et donc ici minga na livre o ezali en parallèle chaque fois que ce qui Jacob a saki yango chaque fois que mutu aza adopté comme biso to koti na libota ya Nzambe na kati ya Yesu positionnement est changé, shift et salemi. Ephraim azaki mwana mibale akomi mwana liboso. Bapesi kembo oyo Ruben akwai kozwa te. Alors nazo recommander bino boya ko somba livre oyo nga personnellement natanga yango 7 fois. Donc natangi yango encore et encore jusqu'à ce que ekotanga malamu ba livre ze belé awa. Nandimi et kopambola bino makasi. Bookshop Bercheba ezwami na avenue Kimbanza numéro 80 bis na commune ya Bandalungwa. Ndeko kotanga babuku nde memelaka biso boyebi. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso yango linga kolakisa ete magazine chrétien na biso ya Lingala ekomi na suka me ya mbotoka bwana totala nini o makomi elobeli biso na pokwa na lelo. Bozalaki ebele liboso ya betandoki pona kolanda magazine chrétien na bino ya Lingala topesi bino matondi mingi pona confiance o boso ko continuer ko sala na biso toza wana pona bino to ko continuer toujours ko sala plaisir na bino et ceux qui bolingi bozo ba notification ebele pe makambo nyonso ezali koleka la tina na magazine chrétien Lingala bolanda biso na chaîne YouTube na biso MCL TV wana nde bokozwa nyonso o etali bongo magazine chrétien na Lingala pona lelo to suki awa kimia na nkolo ebila bino o mabota na bino ciao.